tokoyeba kolanda vraiment mama Annie Kalambai mama tolo na se mwasi ya mokonzi na pesi bino mbote kuna na mwasi ya mokonzi TV na pesi pe bino mbote kuna na tolo na se mbote penza mbote na tali na mboka Kongo na moni prophète Eric na tolo na se prophète Eric Nzambe apambola bino no so na mpepe équipe munene oyo bozali na Congo bozo salela Zambe na bino na nzela ya écran na nzela ya tolo na se TV na nzela ya mwasi ya mokonzi TV esika pe papa Francis azali Nzambe apambola bino beneme toyeto solola mwa moke bomona mama to na se abima pena pamba pingite soki mama to na se ye moko aye na to na se mwasi ya mokonzi ye moko aye mana mwasi ya mokonzi TV seke ngabe koti seke pende ya kolobelezali seke pende sali pasi en tout cas douleur sali pena douleur yango na eli boso na bino dans le bien sali douleur pourquoi bien aimé to solo moi li solo moko boyo et sali pena pasi na libota moko ezo nyongama ezo le bien nyongwa mina le bien nyongi penza yu ya solo nyongi sali pena douleur na ndeko na biso mama sœur Marthe mwasi ya papa na biso JP azomona pasi na mboka Londres na libalo ye ayebi ko construire na libalo ye ayebi ko pate na mama Marthe libalo ba uti musika na papa JP basali 25 ans de mariage ba umeli na libana na bango ba boti ba kolisi bana na bango lelo ya ko panzana kaka boye eza pasi mingi donc esali douleur na katia motema ya mama na biso Marthe bien aimé totika kosala na mabe na ye bometa ke évangéliste liboso na bino bien aimé na kati na ba couple nyonso tout ba problème ezalaka même ba couple biso bana sel na Nzambe ba problème ezalaka mais yango te mutu ko mema biso na fin yango te mutu ko sukisa mokili kambo ezali ke soki komeli biso lelo na kati ya mabana na biso sengeli to bongisa bien aimé to soki penza esengi to bongisa soki likambe komeli biso ya solo na ba couple na biso pour l'intérêt surtout ya musala Nzambe pour l'intérêt ya Nzambe pe pour l'intérêt ya bana ya solo bien aimé to bongisa s'il vous plaît to bongisa hein lisolo eza nini lisolo eza ki wana ezeka conseil moko entre parenthèses pour to mekapena ko memana lisolo eza na mboka Wembley na ibite ba Londres bayi ba mboka na bino ko boka Wembley couple moko ezalaki wana pasteur Odon avandaka na mwasi na ye mama Titi bavanda na matiti babota bavanda bien matiti ekotika libala na ye na papa Odon pasteur Odon parce que alobi nini ke papa Odon azobima na bana na kati église na bana église mama titi ekotika libala na ye atiki papa Odon pe ayeko ke na mboka Luton tu bako comprendre ka makambo na oloba ezaka ba bavai na kati ya Londres na si ya Jean-Claude Kalambai na mama Deborah ska bazali ba comprendre ba mboka o nyonso tu na otanga papa Odon na mama titi bavandaki na mboka Wembley tangu mama titi ekoboma libala na ya bimi ake na mboka Luton so ça na pire petit na ye petite sœur moko basolaka ne bien sœur Marthe avandaki na mboka Luton na mobali na ye basala 25 ans bavandaka ensemble mama na biso mama Marthe ayambi pe sœur na ye abandeko na ye ayambi ye pe bien na ndako parce que tant akomaki na Luton azalaki na esika te alukeli musala alukeli esika etu asungi ndeko ndeka esalaka so ndeko asa na pasi esengeli to sali to sungama bavandaka bakenda mama na biso pe Titi akenda ape musala azongaka etu sikoyo mama Titi ayeko kutana na mobali mususu na bandi tozo se comprendre mama Titi ayeko kutana na mobali mususu tangu mama Titi ayeko kutana na mobali mususu ayeko yebisa pe mama Titi ayeko kutana na mobali mususu ayeko yebisa pe sœur Marthe ata na kutana na mutu boy na boy siko à chaque fois mama Titi so uti musala za fatigué abenga sœur Marthe na kozwa biloko bona olamba ki sœur Marthe se oui na lamba ki abongisa biloko papa azupe biloko mama Titi ya leki amemi nango na ndako ne apesa mobali ne wana sika soki bavandi mama Titi mama Marthe ma sœur Marthe loko moka remarquaki so bavandika na mama Titi
mobali ya mama titi ya mama Marthe abengi ke nazo ya na ndako mama titi fasa pression te na linga kuta na ngana mobali no te na linga komona mobali na ote na yo kaka esoni lokola bengi kazo yanga na ke na ngomwa mama titi a rapidité akei avant mobali ya ndeko Marthe akota et ça la ka bongo bavana bon a commis pressé akei et ça la ka première fois deux fois trois fois mama Marthe pe mo azape na makanisa mabe na mutu na ye ezate nzoka nde mama titi mobali oyo abaki azwaki ya sika nde papa JP wana tozolo bafani na Londres yende mobali ya sœur Marthe ya ndaku mama titi asala aka bongo soki mobali ya papa JP wana bengi nazo ya na ndako mama titi a rapidité akei biloko sœur Marthe abongisaka pour soi-disant mama titi amemela mobali na ye ezalaka nde biloko oyo azobongisela mobali ne moko bien aimé dans le Seigneur na moya lelo oyo mama Marthe azolela na moya lelo oyo sœur Marthe na mboka ya Lipton azolela likusunga oyo alukaki asunga muto oyo ememaki lokola ndeko muto oyo amemaki lokola sœur lokola famille. Alléluia. Mama Marthe motema eza ya kobeba mama Marthe aza kolela lelo mama titi abosani bolamu nyonso tu oyo mama Marthe asalaki ye abosani akei nyonso tu oyo ayambaki abosani hospitalisation nyonso tu oyo ndeko asalaki ye abosani nyonso bolamu nyonso tu moninga asalaki etango ye ayebaki kolongwa na libala na ye na Wembley koya na Lipton mutu ayebaki koyamba ye lokola yaya lokola ndeko apesi ye musala apesi ye sika fanda apesi ye makambo nyonso te eza nde ndeko Marthe. Lelo mobali oyo mama titi amoni akoki kozwa ye atiki ya ye pasteur kuna aye po ya kozwa nde ya mama Marthe bien aimé tosalisa na tosalisa na te osalisa mabe osalisa te mabe na yebi te na moya lelo tozokende wapi bien aimé la le Seigneur mama Marthe azolela ouais. Mama titi akimaka tozongi mwa muke sima mama titi akimaka yoko yeba na siko pena ke mobali oyaba abla ko yebisa mama Marthe ke ya zui eza de vrai mobali ya mama Marthe o bavandi na mobali ya mama Marthe komone papa JP o bavandi na mboka Lipton mobali oyaba ki azwaki eza nde ya muninga ye siko mama titi ayeko longwa su na mboka Lipton na kesoki na Croydon na ite bato Londres ba comprendre kaka en France ba comprendre ka ba kombo nde na otangi na ngwa kende na Croydon akevanda so na Croydon bino mo bo prononcer yango bien akomisi mama Marthe lokola mbanda kobenga mama Marthe na tongo afingi akobenga mama Marthe na midi afingi akobenga mama Marthe na poko afingi bien aimé quand même to sa bana nzambe avant ya kosala likambo bien aimé il faut que tu la capé par muninga. Il faut que tu la capé par yanzambe. Jésus-Christ revient bientôt. Biloko nyoso tozo wele la ba mabala ba mbongo ba misala ba nini nyose koleka. Mais lido banzambe koleka te Yesu aza kozonga bien aimé. Ma ben nyoso tozo sala bien aimé to kofuta ngo. À quoi sincère ozwa nyoso to amokilo bungisa kimia na ona Yesu Masia. Muninga yambiyo, muninga sungiyo, mibali baze bele na mukili mama. Okoko lukata mobali musulo kwa ya yo pasteur olobaki ke azo bimana ban église oboyi na oye. Olingi na oye te parce que okoki susu bitumba na ban église te obima na ndako na okenda. Mais kende kozo ya yo moko. Kende kozo mama ke déposer na yo moko ya yo moko sali vie na ona kwe na yo propre na ndenge na yo moko ratie ta respect wana étant que moi si à pasteur parce que je pas dit que oza mama pasteur parce que oza pasteur non oza pe moi si à pasteur mais oza no pasteur te oza no mama pasteur te oza no peka ta musu ser mais oza na moi si à pasteur pa bala wa cha ona ndako. Tango yindi omoni ko kokino suto lingo kende olukata marque déposer na omoko na kwenda yo moko kompusa muninga passe. Regarde le vie comme le lobby na Wembley, lobby on longwe Wembley okimi yokomi na Luton, lobby on okimi Wilton, yo no comme na gros don. Okomi awate. Ba problème ya kalibala nyonso te ezaka na ba problème, mais il faut qu'on raisonner bien, il faut qu'on ta la bana, qu'on ta la vie ya musala ya nzambe o bozo mema. Beaucoup de likambango mobile sengi moi sine pardon moi ça sengi mobile ne pardon toza bana nzambe toza ba chrétien makamu tout est comme ma biso kana divorce
tolobite ke biso mabana biso basali to bana nzambe eza parfait ezaka na ba problème te tokoki koswana tokoki tokobunda tokoki kosala oyo nyonso tokoki kosala mais tokoki mpe kobongisa pourquoi pas tokobongisa parce que na monoko ya mama Titi ekomi ona kotika te tomela makila mobali yango bomela makila place nini parce que tant ozo ya kuna selon lisolo ndenge ebetami tant ozo ya epa mama Marthe oyebaki no papa JPT olaki eke ozwi mobali mosusu nzoka mobali ozo yebisa moninga ke ozwi ya mobali ya moninga so papa JPT azo ya na ndako yo fo bimo mikimela siko lelo ekomi na kotika ete tomela na makila boye na boye kosala na mabe eza nango na tina te bien aimé dans le Seigneur mama Marthe conseil nga na opesa etake ndeko no mwasi kotika mobali na ote po akomi na mama Titi kotika mobali na ote kotika esika na ote fanda na esika na yo a condition kute koma na niveau ke yemo papa jipa lo bado na lingi sute na bimi na kenanga ok mais yo zwa biloko mobali na yo jipe ocha libanda na conseil yango te mama na conseil yango te ta ekomi mabe Jésus Christ revient bien tokoki pe kolimbisa na tokoki pe kosenga na pardon to effacer to passer dans l'autre bord to passer dans l'autre côté hein muningi siko tozoyeba te tokosalisa te na siko tozofingisa kombo ya nzambe tozo kodécourager batu koya epa ya nzambe toza kodésevangéliser biso boko musala oyo tosalaki lobi wana eza lisolo napesaki nayebi ke soki vraiment ya solo mama Titi esika ozali kolandanga mama Titi c'est pas trop tard tikela mama sœur Marthe papa JP mibali bazebele tikela sœur Marthe papa JP na yeba umeli basali 25 ans aleki ba o baba abeteli bambula azweli ba hiver atamboli na bamoi na mobali na yeba nyoko amitika bango bakende sika o nzamba azomema bango mama luka nzela mususu si yango kala leka ipona loba bino mobobi mama to na sabi ma pamba tili so tel mais sali passe sali nga peda passe na motema yango na bimi po na loba yango nzambe apambola bandeko nyoso to bolanda moi vidéo na sali en tout cas sali passe douleur penda sur douleur donc kola asunga papa JP sikazali o raisonner penda bien otele siko bo utina mama Marthe na esiko bokomi oya kozwa mwa mutukaka lelo obandi lesu vi mususu na age nini oyo komi nango eza pasi mingi so ikolo Yesu Masia bien aimé dans le Seigneur azongi te tokuta na bamasolo oyo eza koya to na prochaine vidéo nzambe apambola bino nyonso tisika bozali na lingi bino mingi na bolingo ya nzambe ezalaki bongo évangéliste Anne Kalambai.